bolandaka Lingala News Magazine et sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Mingi Balandia Magazine Lingala News na rubrique na biso otolobelaka mopaya. Na rubrique na biso otolobelaka mopaya. Tomekaki koluka mosali ya nzambe munene oyo abengami na kombo ya Pasteur Placide oyo azosangisa bana mingi ya cité Bethel oyo ya commune ya Barumbu na kombo ya Pasteur Placide, l'homme de la foi. L'homme de la foi pour vraiment ndenge apesi na thème oyo la grâce pe sous thème nango ezali mariage pour vraiment ndenge lobi ça va bolanda. Bonjour Pasteur Placide. Bonjour journaliste, bonjour beaucoup. Bana nzambe balingaki vraiment obeta sous c'était na thème oyo tozolobela grâce pe sous thème mariage. Merci beaucoup pour Namutuna Nayo, très important pour la vie active, puisque mariage est à la lolate. Mariage est à la célébrer na lolate. Mariage est au salema awana sena moi. Tant que nous sommes ici sur la terre des hommes, nous sommes appelés à accomplir la parole de Dieu, puisque mariage c'est une institution divine et c'est sous la grâce de Dieu que Nzambe wana nangolu na ye. Nde azali kosala ke biso tozaki bana tokola lelo tozala na misala lelo tobala tol bota po Bible lobi aller multiplier remplissez la terre assujettissez la terre dominer sur la terre, c'est-à-dire que libala ezali eloko utaka na Nzambe soki totangi mugana na Nzambe na Genèse chapitre 2 verset 21 à 24 la Bible ezali koloba ke Nzambe ayaki kolalisa mobali pongi atie pongi kati na mobali abimisi mukuwa ya mikuwa na ye aye kosala oyo babengi mwasi donc kombo wana ya bomwasi ewuti epai na Nzambe te tango mobali alamuki na pongi nde atali alobi oyo bakobenga ye mwasi on l'appellera femme os de mukuwa ya mikuwa na ngai donc poésie wana na poème wana nde mobali abandi koloba bakobenga ye mukuwa ya mikuwa na ngai mosunyi ya mosunyi na ngai bakobenga ye mwasi na kati ya malobe tozomona ke bolingo ezali kouta na mobali vers la femme qui commence à témoigner grandeur ya Nzambe ya komona ekelamu esalami lokola ye ekomi pembeni na ye pe a surnommé yango femme. C'est ainsi que sous la grâce du Seigneur ce qui Nzambe lelo apesi au mwasi. Au commencement, Dieu créa une seule femme. Nzambe akelaki Ève a azala pembeni ya Adam. Nzambe akelaki mobilité po azala basi ebele ndenge ba pasteur mususu pour défendre sentiments sexuels na bango bazali kolinga kobala basi 5 prétendant que Dieu a dit allez multipliez-vous avec n'importe quelle femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ezalaki mobali moko mwasi moko et surtout pour na biso basali na Nzambe Bible lobi mo yo diacre serviteur pasteur évangéliste prophète zala na mwasi moko kozala na basi mibale te. Bible kutu elobi l'homme elobi te les hommes l'homme quittera sa famille mobali akotika libota balobi te mibali balobi mobali akotika libota na ye akokende kokangama. Bible lobi te na basi Bible lobi mobali akokende kokangama na mwasi na ye moko mwasi moko ezale lo tozomona ba pasteur mususu bakomi no la femme du ministère azana basi 10 azana basi 11 ta c'est l'instinct du diable oyo ezako défendre la sexualité mutu azono olena bimalibanda malamu nazala na bango ebele. Bible epekisi eloko ya kozala na basi ebele esengeli mobali akelami ye moko azala pe na mwasi moko. Mais papa tomona biso baluba fo ozala na mwa mibale misatu pona ndenge ekolo na biso fo ozala na basi mibale misatu. Écoute Bible les autres dans Matthieu 19 verset 4 à 6. La Bible dit Jésus répondit n'avez-vous pas
Lui que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. On n'a pas dit au commencement, Dieu fit l'homme, un homme, et fit une femme. Il n'a pas dit fit des femmes. Au commencement, fait l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, et s'attachera et quittera sa mère et s'attachera pas à ses femmes. L'homme s'attachera à qui? À sa femme. Article de quantité, ça, eza moko, eza mibalete. Et que institution oyo, ya libala, et uti na nzam, mutu akeli libala azali nzam, aza muluba te. Libala eza likambo ya ekolo te. Libala eza likambo ya baluba te, ya bakongo te, ya bandundu te, ya baswahili te. Libala eza likambo ya nzambe. Nzambe alobi mobali moko, mwasi moko. Pour mutu bazozo exemple ya Salomon. Oh, Salomon a zaki na basi ebele. Mais c'était un impudique. Salomon a zali voie à suivre te. La voie où il est ngeli to landeza li lobananzam. To kolanda ba tout. Pour moni pasteur mo pe awa na Congo, azana 13 femmes mais abali bango vraiment normalement abali bango vraiment na nzela ya justice, abali bango na commune 13 femmes azati lelo pe a pasteur azote ya pe lelo. Papa, ezangai te mutu na ko répondre na mutuna. Pasteur wana zana instinct sexuel exagéré. C'est un impudique. Donc on ne peut pas prendre la référence de David, on ne peut pas prendre la référence de Salomon. Oh, Salomon a dit par mois, vous avez combien de femmes? Donc tu vois, ezali pasteur, baza kokanisaka ba verset, kokanisaka ba verset. Oh, nzamba lobi bokende ko fuluka, boza lebele, mwasi, basi baza ebele photo sunga ba. Qui a dit que yo ko sunga ba? C'est que yo zo lingo sunga ba, parce que bale mo kil mo bimat. Comme ça bango basi na yo. Donc ça, c'est un pasteur païen. Tu es païen, pasteur, je te dis que tu es païen. Si tu as 13 femmes, tu es un païen. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu défends l'instinct sexuel selon la tradition Yamboka Nayo. Mais moi, je te dis, Namboka Yanzambe, moi, si moko, moko. C'est ce que dit la Bible. Il faut que l'évêque a le mari d'une seule femme. C'est la Bible qui le dit. C'est l'apôtre Paul qui avait dit, yo lingo korji apôtre Paul a sele kimbeba. Mais awa Bible lobi na Genèse, nzambe ye moko zoloba. Na keli mwasi moko, mobali moko, bango mibali, Bible lobi te, mobali moko, na basi basanga na bako nzoto moko. Bible lobi 1 plus 1 est égal combien? 1. Mwasi, mobali, bakangama, bako meloko moko. Mais tant yo komi 1 plus 4 plus 13 est égal à combien? 26. C'est ça. Donc, quelque part, il y a un instinct sexuel exagéré en toi-même. Oyezo seleke obela basi ebele na ba philosophie na yo na ba makanisi na yo tellement otanga oyebi ko balola ko sakana na makanisi ya bato mais ba sakana kana nzambe te. Comme tu es en train de semer la sexualité comme mayo na lifelo na libung yo pasteur okokote lifelo. Je te dis vrai, oza mutu candidat destiné à lifelo na bato bazolanda yo. Soko bozolanda ngai, bozolanda pasteur ya boy. Bozana yo donc et comme le système ya Moïse ko oboyi mwasi opesi lettre akende oluku mususu olobi lo nazoluka ya pembe oboyi ya mwindo ozu ya pembe nazuka o ya ba revolver obengi o ya sima ya muke ozu ya sima munene. Ça c'est l'instinct sexuel. Basi nyonso est-ce que alingi bango te bolingo ezate bolingo ezakaka ya ebimi epa mwasi moko biloko mususu ezolanda wana eza bolingo to ezakaka biloko mutu azoluka a se défendre et puis tango kolanda bongola motema na ndimela nzambe asolo. Bandeko tolanda mwa extrait mukie ndenge pasteur Placide abalisi bandimi na kati ya église mais à respecter les gestes barrières. Botala vraiment bino ba église o bozo respecter les gestes barrières te. Bolanda exemple na église cité Bethel ya Barumbu ndenge bazo respecter les gestes barrières. Bolanda image. La femme vertueuse n'a pas de valeur envers ses beaux-frères. La femme vertueuse n'a pas de valeur envers ses belles-sœurs, envers ses beaux-frères. D'abord, à son mari. Papa, tu peux continuer. Le cœur de son mari a confiance en elle. Oui, le cœur de son mari. Le quoi? Le cœur de son mari.
La Bible n'a pas dit les yeux de son mari. La Bible n'a pas dit les pieds de son mari. La Bible n'a pas dit la chemise de son mari. La Bible ne dit pas qu'elle a parlé de son mari. La Bible parle du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles qui sortent de ma bouche viennent de mon cœur. Et la Bible dit, le cœur du mari, le cœur de Shadrach a beaucoup confiance en Nadège. Aujourd'hui, nous avons des mariés. Tu as 50 ans, tu as 30 ans de mariage. Toi, maman, ton mari n'a pas confiance en toi. Il suffit que ton mari oublie l'argent dans la poche. Karashika. Tu voles. Une femme voleuse. Quand son mari oublie quelque chose dans la veste, elle ne présente plus à son mari. Quand le mari laisse l'argent dans la chambre, on pique même $300. Ton mari n'a pas confiance en toi. Après, tu peux continuer. Et les produits ne lui feront pas défaut. De quoi? Et les produits ne font pas défaut à cette femme. Aujourd'hui, Jarigou. Demain, je ne sais pas, savon mekako. Tala. Basi nyonso batala ka ba chokwa. Akoma mundele. Tala kaka na. Oyi bobeka kani. Oyi bobeka kana. Dino ba bingana ta muta. Oyi ba bobeka na mo na ngai ni. Nini? Ah, yo fo swai. Iki ni kananya. Gote. Mutete la sawa. Mutete la sawa. Oni. Mutete le kin. Mutete le Kinshasa. Oyo. Mwasi oya chaka choko. Oya zakaka mwi. Mukolo moko balekisika karashika na television. Mwasi chaka peri, achaka barushi. Mukolo moko bala zongi na msala. Akuta na ndako. Aloi za kifwebe. Basi kusu bazaka kifwebe. Webi bifwebe. Webi kifwebe. Moi soit chaka chok. Soko beti kaka moi chiffre mke abana moko soki. Papa toki. Et elle lui fait du bien. Elle lui fait cette femme vertueuse. Tous les jours de sa vie. Fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. La femme doit protéger son mari. La femme doit protéger son mari. Aujourd'hui, nous avons des femmes mariées qui ne protègent pas leur mari. Qui ont surnommé leur mari. Hortense pesa papa na yo fufu. Ngai ba pesa nga fufu na ko pakola yo yo na butu. Apesa nga fufu. Yo kaka ndeko lambela mais samuni mwasi mususa kombe bilamba bana ba sokol. Bilamba bana ba repasser. Bilamba nyonso yo okipaka tako late ya mobilité. Ozozeleka ozaka boy. Ozaka boy. Na yo pe mo batanga bazo yebso la chemise ya rouge na veste ya café yo kaka. Chemise ya pembe. Gravate ya gari. Sokola bangero na ngaba do balinga rouge fort. Na deje soki Shadrach ala rouge. Donc ni sey po to mateli ko ya ba. La yo na zo bana bunda kana mama chef suka na ngona bia tikaka na pole na bunda bi mama la tisanga. Ako mina sokola na fani do la bébé. Wa sala la bien. La famille na bébé mama la tisanga. Et ça là moi bouye. Moi bouye donc na iku moi ele ngamobali. Maman va dire doit se faire amen. Votre bateau amen. Doit sa bateau. Organisé par l'église. S'il vous plaît. Alléluia. Il y a un mytho qui dit la chef. Merci ndenge bosili komona image oyo parce que tolingi obeta société moke
na ndenge na ba geste barrière ndenge obalisaki vraiment tozotala vraiment ozo respecter po kaka mokonza mboka aza moluba yango ozo respecter yango. Merci beaucoup Mutuna Malamu. Exalté que mokonzi ya mboka que j'aime beaucoup. Il faut aimer son chef. Il faut prier pour les chefs. Nous devons prier pour les autorités. Prier pour notre président, prier pour la nation. Puisque notre survie dépend aussi de lui. Même l'église, pour tout fan d'Anakim, il faut un peu de Anakimia. Or, il faut que le président vienne. Le président, il y a l'église, il faut tout sembler, tout comme sur la grâce de Dieu, tout le président a défendre. Tous faire respecter les mesures barrières dans l'église à cause, puisque le président de la République a dit la province Nangaï. Non. D'abord, il y a l'Ingakout Bilogo Wanate. Il y a Kolobao et Kolonangaï. C'est un président nationaliste. Depuis d'abord qu'il est chef de l'État. Par contre, il vient de Goma, de l'Est. Il compatit avec les malheurs de nos amis de Goma. C'est pour vous dire que c'est un président nationaliste. Dans sa province originale, donc nous faisons respecter les mesures barrières, puisque le coronavirus, c'est une réalité, c'est une maladie. Et nous devons prévenir, nous devons protéger la population, nous devons protéger les enfants de Dieu, puisque l'église est besoin qu'on abatte, l'église est mirte, l'église est abatte. S'il n'y a pas de gens, alors nous devons protéger. Ceux qui sont pasteurs, aux Olandangay, Bissiko Ozali, Nzamba Pesio Bato Ebele, Yebako protéger, Bango, Pesa Conseil, distanciation sociale, il y a 1 mètre, elles allaient respecter, lavage des mains, elles allaient respecter, port et masque, il faut les respecter, Toba Telabango, Nzambe à comité, c'est plus que Jésus-Christ revient bientôt. Merci vraiment, Balandine, Bozolanda, pasteur, au Pesa, moi, merci beaucoup de Kozolanda Oza marié. Yoka Bible lobi na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3 à 5. La Bible dit que le mari rende à sa femme. Yoka Bible lobi que le mari rende à ses femmes. Si ko pasteur wa zoloba 13 femmes. Bible yango moko zoloba na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3 à 5. Bible lobi que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Moi ça yaka na libala pona nani. Pasteur Wana Abali 13. Donc, lundi, moi aussi, mardi, il y a un peu magaté. Mais quand vous Congo, il y a un peu fayot. Moi, si on va 13 femmes à taille au mot. Et ça, bah, nous avons commencé à un mois. Bah, on va battre le secret pour nous sommes là, foufou. Mais bah, si on a baillé na libala, te pour na bilamba. Bah, yeli yonde. Bible lobby que le mari rende à sa femme, à une seule femme. Rendons à nos femmes joyeuses. Rendez à ta femme tout ce que tu dois. On ne doit pas à la femme de l'argent. La femme ne vient pas au mariage pour na mbongo, pour na mituka. La femme vient pour na yo. Azala permet na yo. Azala pour na yo. Il faut rendre votre femme ce que tu veux. Et que la femme agisse de même envers son mari. Vous comprenez? Moi, c'est quoi? Nous autres, moi, c'est ça, mobile. Zoto ya ngana lingaka te na libala oyo na monaka ba pasteur mususu alobi na so lata bilamba bi mozo venga na mwasi na shampoo zo lata bilamba otana douche mwasa ya tala libala eza na lola te oh bwana na nzambe fongole miso nazo yebisa yo libala eza na lola te libala eza awa na se wa mususu na moni ba mususu na bala ye obala yesu mobali na yo zo lata le ba sous-vêtement misatu mine ba kilote 5 6 7. Et ça normal, na yo pasteur Mobimba, basi 13. Donc yo pasteur, moi si nga ko leka na église wana, oza bilulela mwanza eleki yo trop tika makambu ya. Bible lobi rendez à ta femme. Bible lobi te rendez à tes femmes. Mais toi tu es en train de rendre à tes femmes. Gardez nzoto na yo na mwasi no liboso. Batela sainteté ya Nzambe, ezala kati na yo. Nzambe asimba motema na yo. Zambe amitel sanavi na yo, c'est alors que tu verras le royaume des cieux. Bana Nzambe bolani vraiment pasteur Placide ndenge anyanoli ndenge alobi yo ozawana Zwabiki pe onoté place église ezali pasteur Placide comment ngai pasteur Placide soko ling tokutana na yo naza na église cité Bethel naza mwana ya apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya na district Nabiso ya Kinshasa dirigé par la réserve de l'Éternel, pasteur Moïse Mbiye que je salue en passant. Tozali na Congolo na numéro 34 na commune ya Kinshasa. Congolo ekutami
na commune ya Barumbu ekutani entre Kasai na Bakongo soko ye kukuta église cité Bethel bisika wana nde tozo sala ministère nde tozo kamba baoyo nzamba apesi biso Zambe apambola soko lingi okutana na biso même na nzela ya média na nzela ya téléphone zo numéro na ngai 09 98 220 888 09 98 220 888 082 165 15 45 082 165 15 45. Voilà ba numéro olingo yoka mate ya ba papa olingi to bongisa yo normal ozala na temps na normal yaka na église bisika église ezali yaka tokuta na mituna soki ezali yaka to solola tozongi soli boso na nzambe tikete nzambe na nguya apambola yo. C'est Placide séminaire pezo banda oui bisabatu. Merci beaucoup tozana séminaire munene ya prière de combat oyo na sujet oyo tozoloba qui m'a touché ezama loba ya Yesu alobi quelqu'un m'a touché tokozala mardi tokozala mercredi mardi ekozala je crois le 6 le 6 le 7 le 8 tozana mululu munene na kati na église na Congo le numéro 34 prière de combat prière na prière qui m'a touché une force to lingi na prière wana bana na nzambe basimba Yesu nzakati na Yesu bonzambe e bouger nguya ebima Yesu Kristo po biso tozala balongi kati na balongi nzamba pambola bino ndenge nalobeka ina ebandeli keno pasteur Placide l'homme de la foi ndeko oza na foi contacter pasteur Placide na ba numéro oyo apesi wana vraiment okomona loboko ya nzambe vraiment oza na posa oleka na cadre ya magazine oyo Lingala News na rubrique na biso ya mopaya zwa numéro na biso oyo eza na se wana benga biso okoleka ndenge pasteur Placide aleki vraiment merci